Qui na boye mutazo lo bagé tin dans l'an 2000 sur 80 sur 90 to betarati non bon te biso tout ça ba na nzambe ya malo eza pena ke donc to bunaka mais siko to bunaka ba mission nyoso mutaza na problème sérieux obeta conseil eza ye Koffi Olomide parce que eza déjà na ba antécédent judiciaire awa et loko yazo bossa na yango na ye pena na awa tabakanga na 2006 so ba beti leo na 2021 ti 2006 ebima tout na ba na poto donc ce qui est na niveau na ya ko va nenye atala makambo de là elingeza la bien mais le ko la mo ko tina ba jeu ping pong na sala boy ndesika siko atindi batu babanda parce que Congolais ko muté mabe papa muté mabe wa Congolais za meya sika o muso ya chassi na ba sailité o senti meya sika ba fungolika pa bando sala ka pona makambo na yebisho kaka nenga lobi nengona akofungolisa ba réseau moko a fungolisi ba armée moko ake ko toucher bisika moko oyo ko zala pasi pona ye oya kina uluka bandeko na biso bakombata bomona ba image ezalaki na wana injustifiable, c'est-à-dire musicien yemba te pour soi-disant Congo eza na problème yo place yo mona bato bakufa yo 800 000 yo mona yo toyoka kaka atuni ba journaliste combien de 8 000 morts, 8 millions de morts, ba preuve exacte, on dirait ba combattre ba sécurité. Est-ce que siko soki Koffi Olomide na rana ye, na Trump na ye, na ndenge Congolais ko zelo de là, atuni mate question 8 millions de morts ngoza. C'est que rapport mapping o ba américain ba sali, ba américain ba kosi parce que première puissance ya monde, bato ba ko contrôler monde ko le ka bato nyo ce sont des américains. Soki ba yebi soki ba Congolais ba kufi autant, rapport mapping ezali, bato ba bomi bango ye. Mais les mêmes personnes oya linga ko beta musique na pota to na batu batango baza wapi mais na mingi tozolo bana yo batu bakufi na Goma batu bakufi na Buru ozomona des questions comme ça ndeko nanga imaginer parce que bandeko ne bakufi te soki mona ne moko peuple akufa ki wana na kati ya batu wana ndeko na ye akotu na question te oyo eza mépris ya ba Congolais nyoso bakufi la batu ba femme violée mépris ya ba femme nyoso tout oyo bazo subir ba exaction bazo panza bango mabumuna bana donc eza lokolo choli bango au fingi bango eza lokolo au dénigrer likambo ezali yazo bokomona wana bakomona banani non abibino ba combattant ba Congolais donc jour a rotala nebi boko anile concerne ya aibi que ça fait échec ba défier peuple te monde entier mutu moko défier peuple azate mutu a défier peuple ba président de la république ba chita pour na peuple ozomona kako peuple ozomona zolo tokotala wana basola kana bango bayaka contact na bango bayaka kosola bango boduluka terrain d'entente mais bayaka na bras de fer na peuple te tala ba pays nyoso ya Afrique eza na mutu musicien moko te politicien moko ta kenda bras de fer na ba peuple alonga donc on a déjà fait échec ponanga na bato baza mayele ayibi ya kiloko ne salama te au-delà de tout bataka kino leta préfecture on a bien mais conseil européen ce qu'on fait le ministre pour na conseil pour abeta ako sala nini parcours ni roleka tala au-delà de tout na lobango loko mo awa to ko boya na biso Koffi Olomide mais azana ba phrase moko abimisa et sala batu bien boko limbisa azana ndeko na biso ite ba Congolais ngala zaka na ba Congolais bazo yoso mona obi makambo zolo ba po biso no to ba kinwa papa muto avai na Goma muto avai na Ituri muto avai na ba place masisi place ezali na Minembo so yebiseke massacre ngo eza wapi obi akomi chame membeli yo place yo mona bato bakufa yo 800 000 yo mona yo toyoka kaka 30 millions de Congolais bazana diaspora ou 100 millions bango ba je moana phrase wana soki za digne alors aya ko beta concert kutana bandeko wana ba jeune lokola Fali Ferré héritier brigade ba jeune lokola ba Kabose bato nyosu bazana ba Inosibi ba Gez Mawete ba Gaz soki Fabulous na komba ko peleka mo ebele mingi wana baza ba jeune otoko il faut total ngwa la longue baza bato ko pekisa ngo musique te parce que relève faisala bango basi bayoki conséquence ya oyo kweli ba mikolo je crois que bazongi na nzela wana te nigi modela de tout na yebi kozaka mutafali mais na mona fala embeli nzembu te na mutafali te na journaliste au milieu du village fallait aza vie nanga ne posa vie nanga eza normal on a pas ce exemple là est-ce que so yoka ye sincèrement sans côté la dola nanga ça manzi ma politique faire ay manzi ma politique héritier ayemba bosiko premier to kozana on est nayi voilà encore déjà oh bato mo que non bato wana bazana catégorie mususu o benga hors norme il faut boter la totale condition na bango bazana droit ko sala makambo na onde balingi mais na mikolo oyo ba jouer ki déjà baloba ki déjà mabe
bavie na biso lokola bakofi olomide baweranson les consorts bango ande bawana basi bamoni conséquence tini bavie bazwi mpona likambo oyo toleka je crois que bakokota chemin wana te totikela indifféremment te te namoni masa moko abenga alobi ndenge ni opesi exemple na bango so na bloc so obwaka bango abi non règle nyonso tout soki eza sur une exception te eza sur na règle te apaza na kati masa langa na pesi mbote ye mutu ayaki na bachef coutumier aobangisaka ta poto batya banzoi sikoyo basuki wapi et puis chef coutumier mabele basi babotola bango na kinga kati bachef coutumier batelamaka mabele bayekotamaka musique voilà encore des chefs coutumier ni je bana luka nzela poto oyebika azali parmi bameto baoya ayebika efaka tya mpe basukusu kutu ngai mpo moto aya poto soki azoluka na nzela wana na sepe nango te parce aza sportif un grand sportif ninja ce n'est pas n'importe qui c'est un ami je le salue en passant Tchango asali trop na Tchango voilà abundi trop asali ba preuve trop voilà donc soki aza moto mpo aya fo afinga nanu bato mpo yaya mais afingi bato te nakosoki kutu na telefone na boye te nakosoki na biso mbale na inbox nde babengaka. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous te recevons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Suivez Elengi à Congo pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariage, anniversaire, soirée, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot nouvelle technologie pour vos mariages et entrées gâteaux. Pour plus d'infos, contactez Elengi à Congo TV. Subscribe Elengi à Congo. Na Elengi à Congo TV. Toko diembe la biso tout. Toko diembe la biso nyonso. Toko diembe la biso nyonso. Elengi à Congo, Glody Diasiga, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Bonjour fidèles internautes et bonjour Bana Monatier. Merci
beaucoup na confiance au Pessibiso. Merci na Mouro Bolaksa pour na biso. Merci na nombre de partage. Merci na Nebota la biso. Merci na Bandeko Waza connecté, branché à ce moment na ba TV, na ba téléphone, na ba ordinateur pour nous lana biso kin connexion Paris. Émission encore divisée par plusieurs chaînes YouTube, partagée par plusieurs chaînes Facebook. Merci na Bandeko Waza na biso. Merci na confiance au Pessibiso, na Mouro au Pessibiso. Merci na conception à lelo to bani na bino lelo. Oza conception interview. To bana on a maître Churambo mamolobeli ba petit peuple. Molobeli bato bazanga bato kolobela. Molobeli bato bazanga ba avocat congolais a télémara pour à défendre ba congolais oyo bazana kin mais azara na poto. Churambo mato bani conception interview bo mesana na sima na biso oyo bo mona ba interview beli to bono sala pour la conception to bani parce que nese bino bo pesanga chance bo pesanga confiance na oyo la bino ba conception na oyo la bino ba idéologie na oyo la bino ba tige ya kovanda ba interview na ma beli no c'est bino. Merci na confiance au Pessibiso. Merci na Evan Tumba na kati on vex patron mutaleki na mbongo azate patron na kati on vex vient na ngazo tikangate. Merci beaucoup. Merci na Yagi Baena colonisateur de la SAP mobala maman Sylvie Baena maman Philbertine Samba moi c'est docteur Samba. Merci na Douve Moeni. Merci na Yagi wana kati Lyon. Merci na batutu Emma Sonangol masalanga de mokolo na kati Lyon nzola japonais batutu batola option na Lyon. Merci na Jimmy Chimanga porte chapelle. Merci na Chico Sombele Suka Bisengo bilambe belé Chico Sombele. Et puis merci na Salon Matona na kati ya Belgique tous alana calamité Salon Matona Louis Matona. Merci aussi na Télise. Merci na ingénieur Michel Aigle. Merci. Maître Churambo molobeli peuple molobeli ba pauvre molobeli ba zanga molobeli batu bazanga maloba molobeli bien maître molobeli batu o bazanga ba avocat. Maître Churambo merci pour la première conception de cette interview to banya na yo. Merci d'abord pour le respect à Erner à niveau de biso. Ouais, merci mingi d'abord na bandeko so azolanda biso de partout surtout ba congolais o baza partout mingi baza na diaspora pour baza na Kisasa baza partout na capitale. Merci pour na yopé pour na capitale et puis bikara nchangut soutient toujours chinois va soutenir entre on va chinois ndenge mo ba pakistanais ba indien donc toujours photo cha Pierre Nabiso. Merci mingi normalement de 5 places aux Holandangai Carmelia Christine Mboma Melvin Mboma na Luanda Denisia na Paris. Merci mingi yo ebikara na yeso pa mingi nima na osala nini quartier de mabele ko yate lelo tona ba dossier belé ozo le kana communauté congolaise oui ngana comprendre na ba ningi parce que opportunité pesanga ya liboso ya na plateau de sala émission mais après na zo ba appel moni Churambo amigi yaza vraiment molobeli ya batu Churambo maza avocat ya batu bazanga ba avocat ba mama ba binganga ba papa ba binganga vraiment na ba no comprendre combat na ote vraiment lelo combat na lelo oza moto lelo zo lobela batu bazanga maloba n'éviter conception là et ni là au poko ma kolobela batu bazanga maloba okota makambo batu petit et mon pe solution bimi non ezaka don samba pe sera batu eza don de moko iné don ya parole don ya connaissance ezaka nzambe na pe sera batu moni bato bazolo na biso na ndako bazana ba problème moi ba bimeza te parce que muta ko tcha bango micro azate mais so za na mutu mo azo que communiquer na bango azo comprendre bango nde o nzamba ti ndngo lobi na ngabo il est malaisé de parler sur soi-même mais no lobi na ngabo merci ngape na e barate ke za bongo mais le za bongo nzamba zo ka lokumu vraiment faut ko défendre ba démunis il faut ko défendre bato yo ba indéfendable mutu mo zo mo la communauté bene c'est de pour même les États-Unis bazali mon avocat mo ka défendre ka ba indéfendable do makamoko do ya musique mais ya défendre bango mais l'autre ça na ba cause belé na société na biso tout ça na ba cause belé na ba couche surtout ya Congo trop de problèmes oh il faut mutu moka loba sans honte ni vergogne abanga ilo côté aloba likambo malgré que soit batu mais vérités à l'établi c'est la voie que nous avons choisi de passer pour na roleka en tout cas ce que ça malamu pour na dozo CPA nango merci ba opebe tsa bango libaku na bike biso doza un visionnaire aza moto à vivre en avance par rapport à la génération na mazalaka mal compris bato ba comprendre que biso na 2018 banda na se titi de le ba wando comprendre biso donc c'est ça notre service ezali makamto sala miki tu vois moment lelo annulation à ranson concert betité parce que banda après on a tout yambi le shooter tout banda na yango parce que tout raté concert amuni artiste amuni na mboko na biso au ranson est-ce que tu vois ba 4 régions et ça lui rabita concert na pototé selon yo non mais selon ngai déjà na pesi d'abord mbote na ba fanyo sur ya maison mère na yo pour c'est pour monagi danger bon faut mona ningi ba kanela go na Paris petit na ngamiki nyema au risque qui vit na yo na niveau moko yo moko za se rendre compte mais Dieu merci le go le ratagi na moni ba ndeko ba peser ba s'apaiser muke donc l'une des causes oyo et salike babo ya concert wana ezana simple ba tiango nyonso préfecture a komi nyonso tout eza makambelo te a daté de 2006 faut batanga mamona bien mais
Tous en vérité que loba de la forêt a organisé na makambo wana. Do bureau na ye, bato abenga ba bureau, bato abenga ba sentir, ba yebi ko organiser makambo. Ce sont des flatteurs, bata ba sentiment, bato bata mabanga. Bango nde mutu ba commissaire na niveau wana. Parce que na limite Yusundur, na limite na tia lokola ba Yusundur ba star wa minene wana akokole lokola visa. Et puis lui il est résident. Il faut d'abord ça na résident. Donc déjà ça n'a pas privilège et belé ce qui est moko aluka ki ba bureau ya malamu nde makambo ile kindenge mususu. Bon, deuxième vague za makambo ba combattant bandiko na biso oyo ba silika. Eza likambo congolais moko te nazo répéter phrase eza likambo ya 80 millions de congolais o ba sepela te na makambo o ezoleka soki to lobi ke pona bato bazo kufa bango bazo kota te yango aboyi musique te wana eza pena raison te nga pona ngona eza ka raison te raison ezali pourquoi bazo s'impliquer te pona bato ko kufa eza makambo ya nini ya gouvernement eza makambo to za armée moko eza solide ba pesi yango ba benga logistique ba armée bango ne to mona ba armée nyoso to mona to mona petit pays loko la Rwanda uti ko sala intervention na pays moko Afrique omondi ba lati botala kaka ba Rwanda ne ba lati ba armée na bango donc c'est ça makamba kilelo. Donc mais siko na o etali siko bango eza accompagnement na bango vis-à-vis na ba ya vis-à-vis ya banzembo bazo embela pouvoir ndi bande ko ndazo séparate ça appelle légitime nazo pesa bango question pour un champion ndeko so zolanda ngai ba yebisanga mutu nini oyo ayembela gouvernement abonga na mbongo wana non babonga te mais babonga kana ba œuvre na bango basala ba disque vendi ba œuvre na bango nde yango elesaka bango ti même soko kufi na limite que Pepe Kale Yampanya na limite que King Kester na limite ba vena biso lokola ba wendo kolosoy bato ba kufi ebele ba papa Lutumba Simaro ayembela ki politique pour lelo ba maye zala ninga zo la ngombongo si mon philosophie na biso donc ba ko za na bango be a politique ça ne dérange pas et puis ce qui est vrai pour bande ko balingeli bango yangwana siko soki ba mona bazo kende kaka à l'encontre na frappe na brutalité contre ba congolais c'est normal ça légitime bande comme suba sepelate et ça normal pour tango yo yembeli bato par exemple kitioyo ebongi na Kabila quand même les rambo kezaki malamu te ko bisanga te ke tiure sila ki et lingolo batele ko la yembaki nzembo wana tsoka yembaki angote mizi mais ko yembaki angote ndo balinga batika ko boma te mais pourquoi accompagner yango c'est ça le problème bato bazo boma mutazo boma mais yo zo yembela mutona kaza bien c'est là où le problème congolais do silika yango bazo comprendre te yango faut to faire comprendre bango même de la forêt le candidat unique Kabila nde yenda bongi na makambo nyonso tout mais tango zo lo bongi na makambo nyonso tout wana au-delà de ça bato azo kufa pourquoi c'était ça c'est mieux lobi bona wana le côté natala makambo ngezoke c'est que ba position ya neutralité wana na ba musicien nde yango to lingi mais il y a des musiciens faut pas la paix engagé neti ba o la biso za Maroc boyna ni mission africaine nani nani mission africaine a défendre mboka na bango mingi ya boy nani à part le kidubo musuna na comme negoya non musu ya moni ya ndundu boy azaka na Cameroun boy Saïf Keita bobilo mwabo c'est ça le positionnement ya peuple parce que yoza bon baza poche na peuple mais peuple azo souffrir muto azo faire souffrir bango yozo yembele banzembo ke bato na baza bien maintenant bazo mo peuple wana parce que peuple wana légitime défense ne face à les années alors bi conseil Robert Soute et nega na zo ba conseil Robert ali Soute toza na catégorie misatu meginyema il faut bon expliquer ka bato bien catégorie misatu ya concert toza na concert oya bato bavanda na bacheno bavanda na poto donc baza na problème te ba Dajo voilà ba Games voilà. La NASA voilà Emeli alias ba Suzuki ba Redia Miss ba Redia bon baza ba résident ba nani ba Roi David ba nani suki encore baza mo ebele ona beta Fabregas ba résident ba to baza na basi na bana bango ba futa ba frère wana ba tangisa ka bana baza ba imposable benga baza na ba Félix Oazé quoi ba imposition na bango ezali bango baza na droit ko beta parce que ba fanda ka ba sala musa musute à part musika sika na mona sala na déco na Cambodge Cambodge président quand même ça na déco kana solo bazo landa na ndako Cambodge sala kayu na déco bango na musika sika yango bazo 1% pastoral ba pesa bango ndako yo moni musique ko pesa ndako na poto musique ko pesa ndako na poto ya Johnny leader ba congolais faut souffrir mais na katso muke toujours avancer parce que le barabien so na ko tote ba question aussi là karma pas do sala nzemo ki toko pona mama Yembo
mais tout le monde a ta félicitation ba combattre te bino bo motiver ma part continuer courage et puis à salinze mona risquer azapika na kasa kisasa mais mbeli kama pa yemo ka kutana na problème wana faut ta lika yani pe soki ndeko mo akufa na mama yemo pasi ya ba pharmapoche wana mona na makabenge sala ka yimba panzembo wana bien au-delà tout temps alobaki liboso yango de cri d'alarme mon temps alobaki makamba mama yemo et que batunyo sou batomboka ki po alobaki malam au moins même diaspora ba yambaki bien ningo ba yambi no subi ninga sali œuvre na goma kuna au moins œuvre malamu e parla mais la ndanze mono mo na kati politique à côté lisusu la mono zoembela makambo suka ya politique na kati malgré mama yemo mais azoembela suka ba politique yango o batu bazo lingate or karma pas il n'est pas karma pas parce qu'azoembela politique karma pas il est karma pas par rapport à ba mandat bichesse par rapport à ba œuvre na ye c'est ça o ba congolais bazo linga ko bimate même en France Johnny Hallyday il soutenait Sarkozy mais il ne chantait pas pour Sarkozy. Oyo mususu garçon mususu a soutenir ka pa droite ayembela ka azaka na secondaire Yannick Noah a soutenir ka bata gauche mais ayemba nzembo pona Ségolène te ayemba nzembo pona François Hollande te mais oh Kofi Otosala Churambo tous à réaliste tout à la TV tout à internet Kofi le des grands artistes congolais a auto go risquer na émission ya boso na politique pour na meka ko dévoiler ba vérité ou musu ba congolais bele ba barata meka ko risquer bimo na posa mission ba risquer na kasa kin ba ko to abolo ko ba kanga ba kufa o ba china ba poison ba sala lini ko risquer na kasa kin eza différent ko risquer libana mboka yo lozo risquer a posa na poto mutu moto yo lombi na tongo mais ba vivre na Congo ba Kofi Olomide ba Weranson lelo azape na mumo ko telima aluba ne ozoluba mais après lobi na tongo jipe ko ya après lobi na tongo ba compliquer vie donc yo bi ozoni na ba compliquer ba vie na kata Congo bien na habiter mais na lobi ya migenye mana habiter so yo vivre na siècle nini bien vivre na mokili nini ozo batanga Kabila mutu moko boya ko yembela Kabila wana obi komo na ye Marie Paul akufa Mazaina poto zena kinte oh Marie Paul te batazo landanga ba yemba na kisasa o migenya makamino kima na bakima ko nzela braza poya poto tango yemba ka makamona ke na lingite de Bill Clinton akuboma ete yepa boya kati akuboma ete est-ce que ça la nini Bill Clinton sera bien ta conseiller pour permettre mais il y a ça parmi ba jeunes na ici tu nga na kata to na trois catégories ba jeunes na ba diaspora na ba jeune na ba vieux ba jeune lokola Fali Ferré héritier brigade ba jeune lokola ba Kabose ba to nyosu bazana ba Inosibi ba Gez Mawete ba Gez soki Fabulous na koma ko peleka mo ebele mingi wana baza ba jeune otoko il faut total ngwa la longue baza ba to ko pekisa ngo musique te parce que relève faisala bango basi ba yoki conséquence ya oyo kweli ba mikolo je crois que bazongi na nzela wana te miginye modela de tout na bi ko zaka mutafali mais na mona fala embeli nzembo te na mutafali te na journaliste au milieu du village fallait à Xavier Nanga ne posa Xavier Nanga c'est normal on a ce exemple là est-ce que so yoka sincèrement sans côté la la nanga ça manzema politique Ferré ay manzema politique héritier ayemba bosiko premier to kozana on est naïe. Fala encore déjà oh bato que non bato wana baza na catégorie mususu o benga hors norme il faut boter la totale condition na bango baza na droit ko sala makano onde balingi mais na mikolo oyo ba jouer qui déjà baloba qui déjà mabe ba vient na biso ko ba Kofi Olomide ba Weranson les consorts ba ngwande ba wana basi ba moni conséquence ni ba vie ba zui pona likambo ko to leka je crois que ba kokota chemin on a te et to kotika tout ce qui est indifféremment de tout na moni masa mo benga lobi ngeno pe exemple la bango so na bloc so boka bango bi non règle nyoso tout ce qui est sous exception te eza sous na règle te donc là vous avez raison mais ce ko na lobi hein siko miki nyema mutu ayembi ye moko ba pesier 300 000 ya ye papi c'est 200 000 tout ça va preuve congolais bazolo bao siko yebisanga ina peuple eza na promener siko osozi 300 000 na yo fana na yo siko ozo ko dénoncer ba na poto ponani po yo sozi 300 000 ya yo moko eza ya mutute au salaire orphelinate au salaire unité eza la droit ou pas mais siko ozo ko dénoncer pour ponani parce que na 300 000 no zui cobalt ba pesi ba rwandais yo zui ka 300 000 mais ba milliard ba tumusu ba zui est-ce que to ko lo baté yo nanga totali ba image wala kisi ba chinois ba vana na mine banda 2006 mais biso to souffrir tale garito école simbité tala makabe bazana droit ko lobango soki Yusundur abundisa wad président wad soka longwa le Yusundur il fait partir hein abundisa wad abifa longwa alongwa Yusundur c'est musicien mais pour nanga Kofi ko le galiki Yusundur pour nanga
oui en sol même bawaze ko baleki sundura na mbongo te mena ndenge ba succès makabele batona bazana ba congolais bazana mwa ndenge na ba mobo voilà mais ceux qui bango ba s'impliquer mais vous bozo kotaka na pouvoir wana eko changer ni yango moni kande ezali ndeko nanga mais ko loke bazana charbon ezana yo kasi batolobela makaba na kisasa bazate bazali mais il faut pas longo ba comme na neutralité et puis banzembo lokola ya politique et ça banzembo bafuta ngo na SACMT na sabamte même na ba téléchargement ezaka na eloko moko te ezaka ko yokisa peuple passe nzembo afutaka bango eza banzembo ba redi ba yemba ba tabule ba yemba ba franco ba yemba banzembo ba waseko ba yemba ba kofi ba jibe mpiana yikutu na benge hors norme yikutu banda ba musique ne ratonde azaka soumise en tout cas na éviter ba lukela ngaba tuli nga vivre ndeni ba monsieur faut exemple na ye na lobby ndeni Jibem Piana, je le salue en passant, na staff nenyo su moni ngana lo ba makamno na kutana ngai pete na solo na te na solo ba ona omona Jibem Piana utaka kisasa yao banda ba boya zeniti na so Olympia na iboy ti lelo na déranger mutute toyoka ina conférence de presse toyoka ita yi journaliste ayena kisasa ayena poto a mobiliser ba journaliste on a kolabo jamais et ça za misente mais na kisasa ya beta ba $200 ba $300 ba tout ba déranger ba biswa ba wera na ba kofi beta même pas ba 200 ba 300 donc c'est que il y a zo vivre ndeni il est musicien aussi mais il a compris les choses voilà parce que mon musique surtout que tout plus loin nous ba le pouvoir de kolobeza ya bango mais akuti kunate mabeza wapi. Voilà l'exemple de Balinga. Yo kasi tanga mona mama na mona raté. Asu mona peke makambeza mais abi na mona za suma kamuna ngate. Mais tala bande ko mbali ba déranger bato ezaka deux personnes. Na ndenga mabete dola nanga wera na kofindi ba chaka bato tout ko déranger bato. Conférence de presse ayeba yeko yambaye azali la suka na opesa la elogote. Toye pas Koffi Olomide de télémiona auto sala point de presse et puis fina muta oui muta ratissé concert au benabe ninja pas na kati masala na PC mbot yi muta gina ba chef coutumier au bank sa ta poto ba chaba nzoi siko ba suki wap et puis chef coutumier mabele ba si ba poto na ko kinga kati ba chef coutumier ba tela makama bele ba ko ta makama musique voilà encore des chefs coutumier ninja ba na lukanzela poto yebika ari parmi ba meto ba ya yebika faka chape ba suku ngai po muta ya poto soka zuluka na nzela wana na CP na ngote pas ça sportif un grand sportif ninja c'est pas n'importe qui c'est un ami je le salue en passant Tchango ça dit trop de Tchango voilà abundi trop ça dit la preuve trop voilà de sur ça mutu po ya fo afinga na nubatu po ya mais fini batute na iso na reçu coup na téléphone na boité na reçu la vision balé na inbox na benga donc eza pas si trop akokoma na ngala to na bango na lobaka phrase chaque fois même bande ko ba comparer ngote Mohamed Ali akoma Mohamed Ali na libanga mutu Mohamed Ali kutu musika yo zananga na Tedirinera Tedirinera koma Tedirina libanga nani na sido ko kande yango na lakisi bata komi joka olingolinga te il faut yebaye na domaine na biso ba sportif to na droit ko yeba na miki nyema opini penda makasi koleka sans couteau leka par moto to mona ngona ba exemple ba star belé ya football ba star belé ba judo karaté kickboxing full contact ba ça eloko ya moto siko eloko congolais za nango ya koma naifu yango wana okomona maître matuti maître maître do yo sumela nguba wana maître sumela ko kamoko wana ah champion yo ndongo zolandanga yo ko yebisa tediri na sombelo lipa voilà voilà to clôturer pour na wera mais confirme de ça la près de presse mbaki ba mbi par la trois chroniqueurs ba massa biso pesa mbote mais lo mo lo bien ndire ba ndiko bili ba sepel na ngote ke ya na ba kali te ba kali la chamute si o ya ba rumbu na te bon ngana ibi ba ta chongo za masana tikaba ba za mona chango ngana ko confirmer nani Mathieu Bosch on y a une bien jilo to PC mbote Mathieu Bosch mais alobi le monde ti ba combattre mon liste na avec pour la tagi ba commentaire na tagi ba commentaire ba bi atuli ba journaliste combien de 8000 per 8000 morts sur 8 millions de morts ba preuve exacte on dirait ba combattre ba CPD est-ce que siko ceux qui Koffi Olomide na rana ye na Trump na ye na ndenge Congola ko zelo de là atuli mate question 8 millions de morts en West c'est que rapport mapping o ba américain ba sali ba américain ba kosi parce que première puissance ya monde bato bako contrôler monde ko leka bato nyo ce sont des américains ceux qui ba yebi ceux qui ba congolais ba kufi autant rapport mapping ezali bato ba bomi bango ye mais les mêmes personnes o ya linga ko beta musique na pota to na bato batango baza wapi mais na mingi to zolo bana yo bato ba kufi na Goma bato ba kufi na Buru ozomona des questions comme ça ndeko nga imaginer parce que bande ko ba kufi te
soki mwana ne moko propre akufaki wana na kati ya bato wana ndeko na ye akotuna question te oyo eza mépris ya bakongolais nyonso bakufela bato bafemme violée mépris ya bafemme nyonso tu oyo bazosibir baexercition bazopanza bango mabumu na bana donc eza lokolo choli bango ofingi bango eza lokolo odénigrer likambo ezali docteur Mukwege c'est pas n'importe qui soki azolandela rapport na congolais nyonso ayebi mais yo ntango yo lobi oza musicien voilà encore les erreurs oyo na niveau na ye bazaka na ba communicateur ba koyebisa bango te ne peut pas dire les choses comme ça na pesi ka rapport mapping siko soki do ye pa ko tiango doute lokola Kagame ba kufa te mais ye na ngai na bato azola na ba yebi ke ba Burundi na ba Rwanda ba bunda na Kisangani na province da biso moko ba kufa siko batana ba kenda na tanda chaniera maluku ya yebi yango te ba sebe ya ndenge bakufa wana do mora ngoye bo ye mora nga batangeleza mora nani mamsu ya mama mi pe asona mbe azomona ki mama nda kufi do ba kufi wana bazana mona tina te obike na yebite staff na ye balobaka nini pa na ye je crois que bandeko bazolanda nga c'est inacceptable na inadmissible na munoko ya Koffi Olomide abimisa ndenge wana akenda kobeta na Rwanda lobi basi nyonso tu ya Rwanda baleki basi tu basa kitoko na Afrique za basi ba Rwanda ba Congolais ba dissipa malentendu les mêmes personnes a sona na mutu moko na téléphone oui mais en généralisé ba tu nyonso bolala na ba HLM bosala ka boye ba mbongo na pasi ba miyibi a généralisé ba Congolais ba dissiper toujours malentendu derrière ça oyo ko boaka lisusu on pauvre moko likolo ke ba morango baza wapi je laisse na tiki ba Congolais 80 millions de Congolais dans la diaspora ou 100 millions, bango ba je moana phrase wana soke za digne. Alors aya kobeta concert kutana bandeko wana po batu bandeko no bakufa na uto mona récemment na kutana papa moko na Saint-Denis papa wana aza rescapé ya kamwena sapo yibaka na lati bonne na ngai na okende bulo na tongo abenga bi mwana boni tompe na kiluba abi na landa ko na télévision abi papa na mingi na chila mbabo mbule zobeta bi papa na ko leka yote nga naza rescapé naza papa makambo basali biso na kamwe na sapo wana papa ozo kango na première fois na vie nga na mona bazo égorger mutu bazo kata mutu liboko azotala bakati liboko azolela bakati kingo j'ai vu ça yango mona za na poto bana ngamba beni ngai siko tango ko felo mbazo ba mora ngo baza wa fala kutana tata na expliquer ozo mona des choses comme ça biso za na barguimé belé na ko révolutionner bato ko sala ba guerre civile mona ba comparer parce que ko ne pas na monter ça honte na niveau na ye ndenge sa biso atanga na Bordeaux et puis na makambo ya lobby et ça compatible mokete na limite ke bato to benga mayele même ba Jean Goubal ba kolo makama ndengo wana même ba Blaise Boula même ba bato to essentiel to mona ke baza mayele ba Félix Oazé kwa wana ba kolo ba kokoma na makambo te voilà encore les erreurs papa mais avi botala la jour à concert binyo ba combattant na quartier la terre libre ni concert en fait donc la jour J réfléchi naza sportif réfléchi naza muto amona ka musika yazo bokomona wana bakomona banani non abibino ba combattant ba congolais donc jour a otala nebi boko ni le concert ya aibi que ça fait échec ba défier à peuple te monde entier muto moko défier peuple azate muto a défier peuple ba président de la république ba chita pour na peuple ozomona kako peuple ozomona zolo tokotala wana basola kana bango bayaka contact na bango bayaka kosola bango bodulu ka terrain d'entente mais bayaka na bras de fer na peuple te tala ba pays nyonso ya Afrique eza na mutu musicien moko te politicien moko ta kenda bras de fer na ba peuple alonga donc on est déjà avec échec ponanga na bato baza mayele ayibi yangi lokwane osala mate au-delà de tout batanga kino leta préfecture on a bien mais conseil européen ça ko fait le minde pour na conseil ne pas beta ako sala nini parcours ni rôle ka tala au-delà de tout na lobangi loko mo awa to ko boya na biso ko fait le mide mais azana ba phrase moko abimisa et sala batu bien mais boko limbisa azana ndeko na biso ba ite ba congolais ngala zaka na ba congolais bazo yoso mona obi makambo zolo ba po biso no to za ba kinwa papa muto avai na Goma muto avai na Ituri muto avai na ba place ma 6 place ezali na Minembo so yebise ke massacre ngo ezawapi obi akomi chame membeli. Vous comprenez donc si au-delà de ça alobaka machine à voter ça la bien alors tout le appel récemment vous mona biloko wana yé phase dans ça et bouger bateau monter ça là qui bateau moi qui met pesa qui bateau est-ce que bateau ça peut mener na ye bande ko na ye parce que bon ba yoko plus bande ko na ba staff mais ba yebisa ye que soka ayebi azoko ko makambo face na bateau te azo retenir donc apesi ba mona eto mole kana te ça la ka retenir au sala ye bien c'est bon na ina rassurer le moko au moins na ba concert tout ne beti aw et ça na ba concert mususu pona nini musu se betaki parce que batu ba peuple ba kota kate congolais za mutatinda ba ke ça ile loko azane résident azane français azane makambo matini ba ke no ça ile makambo mais ce qui yo moko oye ko makambo on comprend mais nga déjà pona nga eza déjà avec échec
tant que Congolais, na onyo fallait pas que na bango na terrain wana, a que na bango na terrain wana. Tu vois nous za na poto za moto za na mili, za moto ebi ba jet tout, ya mi kilo et puis a moto mona na musika. C'est sur 100% peut ça Koffi Olomide combien de pourcentage il y a chance pour la concerner déjà. Non, mais obi que ngai moko na ko décider na sora ba congolais te. Wana na ngala ningo moni la climat. Te na linga triomphalisme wana te. Ouais, rabonolo ba ebeta te betité. Ya Koffi ko moi climat sur 100% climat na ko. Lokona na linga triomphalisme te na ba congolais ngamu na lobaki boy, ngamu na salaki boy. Les congolais en général tout entière baza d'accord na ngote. Tolo bandengo wana. Mais na ndenge yemo ko boka lisusu l'huile dans le feu na yebite na mité ya batolero zo buyona ndenge ni. Je crois que comme lié nazolo waboye et comme lié moi passe. Peu importe contour à Kosala, papa, bana au babota miao, les enfants d'ici, les mecs d'ici, bakoti makambo, bazo koma grand, bazo koma kamuni. Et puis tala, nigi nyino tote la nangana en face bo. Et puis que yo okoma na vérité makasi. Na ba mission nyonso, mutaza na problème sérieux au beta concert ezaye Koffi Olomide. Parce qu'il y a déjà na ba antécédent judiciaire awa. Et loko yazo bossa na yangona, yé pena na awa tabakanga na 2006. So ba beti leo na 2021 ti 2006 ebima tout na ba na poto donc ce qui est na niveau na ya ko va nenye ata la makambo de là elingeza la bien mais le coup là mo ko tina ba ja ping pong na sala boy ndesika siko atindi batu babanda parce que Congolais ko muté mabe papa muté mabe wa Congolais na ya sika o muté ya chasina ba sailité o senti me ya sika ba fungolika pa bando sala ka pona makambo na yebisho kaka nenga lobi nengona akufungolisa ba réseau moko a fungolisi ba armée moko ake ko toucher bisika moko oyo kozala pasi pona ye nazana eloko na ko loba te mais ba congolais bango ngana opesa ka ba congolais soko eza bien batala ngo soko eza malamu bango ba juger Koffi Olomide ne to sono lelo na mukula lelo out na parquet pour na porter journaliste Nati Lokole plainte vraiment bato ka sera ba black mukula lelo nga j'ai information na grand frère moi ça na parquet a samba to za na Koffi Olomide na parquet out vraiment ko tika plainte ya Nati Lokole na ba vidéo émission de supprimé na chaîne ya Frank Stema émission de Longwa mais il y a télécharger émission a auto déposer plainte ya Nati Lokole à même moment où ils ont préparé concert n'habite kama lobo zo loba awa il faut faire na lukane kimia bon journaliste obi na lingo mingi parce que au moins pourquoi yozo legela ba massa monsieur ba journaliste même ya kalokutia parce que faut avoir l'intelligible ba obengango ya ko makambo ko kenango ndenge est-ce que na minute so funi Nati Lokole asali neti nini pire petit na yo moko réclamaka tout o pire petit na yo sikobo afundi neti na problème nini yo mondo ponga na mona fundi Nati Lokole Koffi il paraît qu'il a proposé que non comme conseil bazamba mais ndeko trésor lumière c'est la rançon Nati Lokole amona ngolo la bêtise tant Koffi proposé sérieux wana sur le bac na TV Koffi a bien c'est bon côté il faut basamba c'est comme aussi qui pour c'est comme samba wana vraiment tabino ni comme samba penda est-ce que ça yango wana tout ça pena ba ime est-ce que les camions ressemblent les awana et puis hier malgré balobaki no yé pas tiré tale émission na sena petit na ngai na zo pese moto petit na ngana ni oyo nani Kali Prince alobi nini yé tango ngona za loba yasaki ndenge ni est-ce que azaki ndenge zawana emise pe insulté to azaki ndenge ni azaki makwanza mamtutu azaki bisalité pour yé pas ça tirer indirectement ozomona teke ça na ko batir moko en plus du ko ngo lobi est-ce que Nati Lokole l'équipe trésor lumière na nini est-ce que yebi contre Nati Lokole pe voilà déjà bon comment teke même na justice ngo je crois que to que na justice pour na makambo eza propre to que na justice na makambo eza normal nga en tant que muto amona ka musika eza faux débat plainte wana eko aboutir ne lokote ba ko benga ba vendre ba cela c'est son petit frère to comme na niveau wana te lui il est grand obi Koffi au-delà de tout hein le papa ou mbazate king kester azate aza lokola mukolo ya bato so atikali et puis na age na ya asocia la musique na badai pesa nga muta age na sala ba featuring na ba pecho so ba sala bo mais faza lo delà yango dessus il faza la kutu plus que aigle do fata la main do afata la likolo mais na yebite pourquoi zo ngati na buna makambo moi je crois pour moi ils en ont moko pona ngeza rien petit na yo dérapage ezali ezalaka nango c'est bon ça passe ezali comme justice et ko aboutir ne lokote parce que Nati Lokole pas roya na défense batebele balingaka yepete ba roya sima Nati Lokole suka bo vanda bo soli bo ngena na défense andana papa tika makambo Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine.
an amazing, life-changing, and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis.